wana azokende na Kindumba, azokende Bruxelles, azokende Congo, azokende babipa ebele, ozokoka contrôler mwana wana te. Bomona milimu moko makasi na kati ya église wana, okomona divorce eza makasi, eza na high degree. Popo détruire Kindumba wana, il faut l'homme fort akweya, bali akweya. Nini omona boti bana 5 après ba divorcer yo, bali ba divorcer parce que so bala koko na bino, so bala oncle na bino, so bala mutu songolo na kati ya coutumier. Bocha kindoki na bino na kombo ya coutume. Bocha ngo na kati ya baboti na nga, bocha ngo na kati ya bana na nga, mais bozolo ba eza coutume, mais kindoki na bino botiki yango libanda ti. So tali ba roi coutumier, ba chef coutumier bele bando kité. Bien aimé so tali vi na yo. Est-ce que mon amboula? Ce n'est pas l'esprit de Baal. Esprit où mélanger coutume avec Dieu. Tous mélanger biloko nyonso. Tout le monde va lesbien, tout le monde va pédé. Nous parlons rien. Nous disons rien. Nous disons Amen. Mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta toko kesitana longo na nzambe oyo mabenga na makomi. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la princesse de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. Toujours à mon poste comme dit Habakkuk, jusqu'à ce que la prophétie va se réaliser certainement. On est ensemble, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À travers ces cantiques que vient de balancer la régie, je vous dis, soyez le bienvenu. Alain Kiakala derrière la caméra, Jiramoko. Donnez-nous cet élément pour la gloire de notre Dieu. Ça va nous permettre aussi de dire un bonjour à l'homme de Dieu qui est sur ces plateaux, le prophète Ali. Et on se retrouve tout juste après. J'ai dédié d'ailleurs ces cantiques à Papa Guy Labala, Maman Laurie Labala et les enfants qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Marlène Bouyi, Bissika Bo, Landabiso, Nabandeko Nyon, surtout Nakati à maison. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, bisous. Pourquoi pas à ma sœur à moi-même. Nika depuis les Issa, ma sœur à moi-même. Donc, Bandeko, lorsque le Seigneur nous donne, il n'y a pas d'huile. Voilà. Pourquoi pas, maman Betty Kokilia, maman chérie, je t'aime beaucoup de l'amour de Christ, tu le sais. À mes frères, je vous aime beaucoup aussi. Vous êtes avec maman, que le Seigneur vous bénisse. Maman Madé, l'un des yeux, mais près du cœur. Nathalie Moussibou, ma générale, Lusako. Maman Betty, maman Fouratabou, je vous dédie ces cantiques pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 Afandi.
vandisa ye. Nazomona tetika Yesu afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi. Salaboye. Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela. Nazomono te. Salangobo. Dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambalo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Oh, une femme n'a esprit de Bali. Comment le délivrer? C'est ça la question. Il y a un maman Tiffany, maman Tiffany. Dans le monde maintenant, ce que les gens cherchent, c'est l'éducation spirituelle. Tu dois être bien informé pour être bien transformé. Si tu n'es pas bien transformé, tu n'auras pas un bien manifestation. La manifestation de Dieu vient de la transformation que tu en as. Ta prière ne peut pas changer ta situation si ta prière ne t'a pas changé. Prière, il faut changer dans le caractère na yo. Tant que changer caractère na yo, caractère na yo que changer situation na yo. Oh, merci Seigneur. Bien aimé, boyoka bien. Cet esprit tant bando la kisanga ba biloko. Ngape na bando kanisaka ke isaka na ba je mais tant na tchaka ngwa pratique na ko mona ke vraiment Nzambe apesa ka information penza solo. Ba information soko tchango tembe, tchango en pratique. Sambela sala ba prière au mona. Bali a ko répondre yo. Tango a répondre yo bete makila Yesu, bete lo sam, bete ko mona Yesu. Tcham feu ya molimo mo santo ko mona. À reculer, à kimayo. La Bible dit tu le résistes, il va fuir. Comment délivrer? Je vais délivrer mon mari. Je vais délivrer mes enfants. Je vais wana azokende Kindumba, azokende Bruxelles, azokende Congo, azokende babipa ebele, ozoko va contrôler mwana wangote. Mais ce que tu dois faire maman, ce que tu dois faire papa, il faut commencer à détruire le monde du ténèbre. Tant qu'on doit détruire, ozo sala mwana na ozo fongolele banzela, ya okende okuta na kuna kuta kala ba angelu bazo garder, azo comprendre te, na kanisa la okuta na ba démon et masanga, mais na okuta kala ba angelu ba opesa nga ba conseil. Peut-être aux mon sali ensemble, moi na ozo ko contrôler te. Je te dis bien aimé, la prière change tout. Et ça dépend de ndenge ozo prier. Bali. Nakati ya 1 roi chapitre 18 au bandi na verset 21 à 41. Bible zolo basiko ba komi ko describer Bali ndenge ni na sala confusion nakati ya ba chrétien. Bali yenda yaka na esprit ya Jezabel po kindumba ezalaka wana. Jezabel eza ba milimo ekotaka batu. Kaka basi te, mingi basi. Ba milimo wana ekotaka batu na kati po basala kindumba po na détruire les serviteurs de Dieu. Tozana batu ebele na kati ya ba église na ba ngomba. Basi bakota milimo ba Jezabel na bana mibali. Bomona milimu moko makasi na kati ya église wana okomona divorce eza makasi eza na high degree. Bomona na église wana kindumba eza makasi na façon na bango balobaka na mibali, façon na bango mibali balobaka na basi. Et comment soki basilisi kaka ba réunion basilisi banini omona mobali batelemi na bakwa. Nazo condamner mutu te. Nazo pesa ka rappel.
que il faut qu'on discerne rappel ba église au moins église eza munene ba kindumba eza fort pour détruire kindumba wana il faut l'homme fort akweya bali akweya faut pas condamner bato il faut les gens les serviteurs de Dieu il faut pas yeba comment combattre l'ennemi bana nzambe faut pas yeba comment détruire l'autel de Baal yoka bien aimé Bali azana ba prophète na ye bazali 450 prophètes ya Baal na ba misusu bazali 400 prophètes o balando olia na table ya Jézabel bazali 400 op mingi bazali ya basi prophétesse c'est ba tchango prophète parce que zaki mibali mingi mibali pe bazali na kati yango il faut ba tchango bon mais bazali à peu près 950 prophètes contre un seul prophète Élie. Non, discussion na bango ezalaki nini? Kaka discussion na ezalaki na temps ya Moïse. Babi Moïse akei. Biso totikali na sem ya nini ya montagne. Toki osala nzambe mais soki Moïse te pe aye tokosala kaka eloko moko tosali to accommoder nzambe na bino ya Moïse na nzambe na biso obali tokosala bango elongo. C'est la même chose nata Eli. Eli nde eloko wana esalaki akangambula. Asambela nzambe akangambula pendant 3 ans 6 mois parce que bana nzambe belé ba yebaka te soki o mélanger nzambe notre Dieu est jaloux avec la jalousie. Bana Israël basalaki nde une erreur na bango basangisa nzambe na idole na bali batie bango nzambe moko. Nde place Eli atombokaki. Eloko tombokisaki Eli yango wana tozala ba religion ebele na mokili oyo basi basangisi ba tradition na biso ba bokoko babime bokoko eza problème te boko sangisa mona ta ba mariage ebele komi na ba divorce ba mari de nuit ba nini o mono boti bana 5 après ba divorcer yo bali ba divorcer parce que so bala koko na bino so bala oncle na bino so bala mutu songolo na kati ya coutumier ya wana ngai ata coutumier botsali coutumier ngai nazala d'accord na ngoti pour nazala d'accord na ngoti ba yebisa mais ça coutume il faut respecter les ancles il faut mais si ce n'est pas à cause de la parole de Dieu je peux pas obéir ça boke na coutume na bino kuna bocha kindoki na bino na kombo ya coutume bocha ngona kati ya baboti na nga bocha ngona kati ya bana na nga mais bozolo bake eza coutume mais kindoki na bino botiki yango libanda ti. La Bible dit, vous avez mis la parole de Dieu qui ne puisse pas marcher à cause de notre coutume. On est à Matthieu, chapitre 8, verset 15. Sotagi verset 9. Désolé, et le Bible a joui. Le pasteur a tawana. Tout ça, le pasteur a l'élo. Coutume est à coutume. Coutume est à wana bango. Si on t'a dit que roi coutumier, chef coutumier, belé bandoki te. Baza bandoki. Chaque fois au monde, tu vas roi coutumier, ça va sacrifice à ndeni. Mais après cela, on doit les honorer. On doit leur obéir. Mais après cela, batiki semence ya mabe na kati ya famille na biso. Batiki ba semence mabe na kati ya libota na biso. Toko mona ka liwa ezolandana. Liwa ezondana batu ba mela masanga, ba accident ezobetana. Mais tu comprends, tu as mélangé Dieu. Tu as mélangé Dieu, ma soeur, mon frère. Tu l'as mélangé. Ozu masanga lola, na masanga mokili, otia ngona ver moko. Mais si koyo, okanise rozala ndenge nini. Jésus tanga kufaki, alobi na komela isu masanga o terre mokili. Antila meli masanga lola. Oh Jésus. Lorsque le Saint-Esprit est venu le jour de Pentecôte, il est venu, la Bible dit que bazalaki na kati ya chambre haute. Le Saint-Esprit masanga lola ekitaki. Bazali na besoin sur masanga te ya Baal. Bazali sur masanga te ya mokili. Essaye masanga lola. Tango ekotaki bango, la Bible dit balangwaki. Bakota ina molimo batu misusu babando kanisa ke balango masanga mokili me balango ke masanga lola balobi to lango itena masanga mokili eza molimo santu nde kiteli biso yoka Pierre yoka apôtre azoloba na Actes des Apôtres chapitre 2
otangi yango 1-4 ezobeza masanga te abanda koteya. Po bien aimé pasteur, ma soeur, masanga mokili oyo te eki okokompare na masanga lola. Yomona baprofete ya Bala eza baprofete oyo bazoprofetize verité na kombo ya Nzambe, me masanga batikaka yango te, kindumba batikaka yango te. Baprofete ya Bala bazoprofetize bien, bazoteya bien, me nini shimboki bazotika te. Diamba ozotika te, ozaka na diamba oza mwana Nzambe na église, mais yo so onyo peta piano, yo so onyo bina bien, omona kwa ose olangwi, oza na monde mususu, monde wana ezobenga yo sa eloko wana okosala eloko te. But nous on dépend en Christ. Notre puissance vient du Saint-Esprit, notre puissance vient de le sang de Jésus. Ezo yana bakomba ancestre na biso te. Esprit de Bala bima na kati ya kombo na Yesu na vi na yo. J'ai prié au nom de Jésus. Esprit de Bala bima na famille na yo. Esprit wana zo mélanger vi na yo. Abima au nom de Jésus. Pourquoi mélanger les choses? Elia bengi bana Nzambe, bana Israël, bengi bango tanga ngo verset 21. 1 roi chapitre 1 verset 18. Chapitre 18 verset 21. La Bible dit Elia yebisi bango bana Nzambe boya Israël mobimba mbula ese kangi. Nzambe azo répondre soute na ba prière na bino. Nzambe azo ya lola akangi lola mbula soke betite bilanga bokozala nango te, mbula soke betite ba animo bakokufa, mbula soke betite mbongo bokozala nango te, économie efoi na mboka, mbula soke betite idole leki kindoki leki na mboka. Alobi nde mbula ezobeta te po mbula ezonga, il faut un Dieu, il faut Bali akweya baotela Bale ekweya. Bien aimé so otali vi na yo est-ce ozomona mbula? Nous avons fait un enseignement très profondeur et kosunga o makasi. Soki ngai yo na kozwa pe abik na komi pe jour à lelo pe na komi comment combattre Bali dans ma vie. Bali azalaki na ba prêtre na ye, azali na ba prophète na ye o ba vanda likolo ba hôtel, bazo sacrifier pa na ye na kombo ya bana Israël. Eli azaki na hôtel aza musali ya Nzambe consacré, ye pas azali na hôtel na ye, il faut sacrifier pa Nzambe. Yango na ba hôtel mibale wana bando ko bweta na kati ya mboka moko. Yango na kozalaki ténèbres. Mbula ezobeta c'est les ténèbres. Mbula ezobeta te c'est la malédiction. Mbula soki ezobeta te tuna Salomo akoyebisa o c'est la malédiction. Climat est changé. Lelo Covid beti. Basala Nzambe bolobi nini? Biso basala Nzambe tolobi nini? Ce n'est pas l'esprit de Baal. Esprit autozo mélanger coutume avec Dieu. Tozo mélanger biloko nyonso. Tomoni ba lesbiens, tomoni ba pédé. Nous parlons rien. Nous disons rien. Nous disons Amen. Tomoni batu ba okende ba bar, ba masanga, le film porno, même dans les chaînes qui sont chrétiens. Il y a des choses. Il y a des choses qu'il faut qu'on puisse connaître. Toujours à n'importe quoi, tu le dis Amen. Tout le monde a un pasteur, bazo iba bambongo, bazo sala ba frapper, ba nini, toujours le bel côté. Nzambe na lola zoloba, nana koya. John alelaki, John apostle John aleli alobi amoni lola, atali vandinier 30 minutes lola mobimba. Nzambe azotuna, nana kofungola livre oyo.
Nana ofungula ba seal. 7 seal. John the Baptiste aluki John Apostle tali lola tali une place nyonso likolo na lola na mokili pe na sa mokili mutu te azalaki alobi aleli abi amona Elda moko nde ayebise kolela te parce que le lion de la tribu de Juda Risson alobi les routes de David. Il a vaincu Satan, il a vaincu le monde, il a vaincu la mort. On va traduire en anglais parce que mieux on a le ming anglais bien aimé. Na prophète à Baal les abanan. Baal les aba chrétiens oyo. Bazala bango bandimi Yesu est le Seigneur est sauveur. Ba yebi Bible pe bien. Ba kangi Bible na mutu na bango. Ba kendaka pe ba église. Ba okende n'importe quelle église. Bazali batu pe ba koza la peine église na bino. Mais problème na bango ba yeli place makambo ya nzambe mingi te. Bango ba yeli makambo ya idolatrie. Ba ye makambo ya kosakana na nzambe. Ba ye kosambela nzambe te, mais ba ye kosakana na nzambe. Ba combien ozomona ba frère, ba sœur, baza wana special na ba louange. Special ba sœur, ba frère na ba podium. Ozomona bal ya sa tondi na kati ba poche na bango. Esprit de bal na kati ya mutu na bango. Mais le lot tozo bimisaye na kati ya ba église. Bali faut alongwa na église na bino. Na prophète Eli abengi banani banani nyoso ya bal. Abengi alobi ba prophète ya bal pe bazala, ba prophète Astaro pe bazala, ba prophète nyoso faut bazala. Abi bo pona boule moko nga pe na pona Jafre moko bino bo pona Jafre na bino c'est des agneaux quoi sacrifice et loko nini ba ko sacrifier na hôtel. La Bible dit côté moko ezaki Eli côté mususu ezaki ba prophète Abal basangani na ba prophète ya Jezabel o ba prophète Astaroth c'est basangani kuna bazo sambela pe ayebisi bango bo sambela bo benga yoka témoignage ya Eli alobi il faut bo benga nzambe na bino o bo benga bo sangisa na nzambe na ngate bo benga yeye moko aya bo cha alobi tango bo che sacrifice tango bo che bakuni bo che hotel mais bo cha moto likolo na ngote ona se na ngote bo cha moto te alobi bo tika ngoka bongo moto ze représenter nini moto ze représenter nini côté OEP alobi yepe akosala ka ndengwana akosala hôtel ya nzambe à compte la parole de Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël akosala ngo akochape sacrifice mais yepe akocha moto te bakosenga na banzambe na bango bakitisa moto zoka prophète ya Baal adépendaka na moto alola te ye prophète ya Baal tellement aza nzambe alola te ye adépendaka na moto ya mokili. Mais nzambe alola adépendaka na moto ya mokili te. Oh alléluia. Bien aimé, moto wana tozoloba eza moto molimo santo. Masanga wana Jésus azoloba eza molimo santo. Yango na moni basali ya nzambe bele, bana nzambe bele bazo dépendre na moto ya mokili. Bazo dépendre na masanga ya mokili po basala msala nzambe. Bazo dépendre po azala puissant au mona mutu mususu alobi po ngala loba ba vérité il faut na mela masanga nani. Oh bien aimé, tu es perdu. Molimo santo aza capable ya kosala ozala surnaturel. Molimo santo il était venu, la Bible dit tu recevras la puissance lorsque le Saint-Esprit est venu sur toi. Tu auras la puissance, la vitalité de Dieu. Neto teaka na puissance nzambe nga moko boye na kokate bat molimo santu na kokiko banda kotea ko banda sikoyo ti lobi na lobi parce que le Saint-Esprit azo régénérer ngai azo renouveler puissance na ngai azo pesa ngai na leki kutu na mutu adrak na leki kutu na mutu masanga parce que moi j'ai masanga na ngai ya lola nazala drag na nga o utaka na lola wana nde molimo santu nazo dépendre na drag ya mokilité. Ce qui est physique est du monde mais ce qui est spirituel est du Seigneur.
drague ozoluka eza oyo mozomona ti ozomona eza ya Bali yango na Bali ata baprofete ya Bali basambelaki kobanda ntongo ti pokwa. La Bible dit Bala yokanaki te ayaki mpe kopelisa mbambula te azalaki prophète Eli abande koseka ye alobi e Bala akendaki yango akendaki toilette akendaki voyage ayebaki te ke bosambela. Mais notre Dieu est omniprésent God. Omnipresent God. As omnipresent, omniscience Dieu. Celui qui est partout, qui connaît tout. Omnipresent, omniscience, omnipotent, tout puissant. Il a toutes les puissances. Il est au-dessus de toutes les puissances. La Bible dit à Kitsamoto. Quand Eli a préparé qui hôtel Nzambe. Au monde bien aimé Yokasiko, comment délivrer un homme from l'esprit de Baal? Il faut comprendre que pour Moutouana Azala la kati, il y a addiction à masanga, il y a drug, il y a babiloko wana. Kozala batu na ma monde wana, au monde nini ba bralima, ba place misusu ya masanga, ba tembo, ba nini ba alcool na ba rapte ba biloko ebele ya Congo awa. Je vous dis bien aimé, bato ebele o bazaka ba nini ba patron ya biloko wana baza bato ma talisman. Baza bato bandoki. Baza bato ba secret society ba sataniste. Baza ba illuminati. Point na olo bango bon na olo bango parce que je connais. Ba ex patron na ngai bazalaka bato ba biloko wana bazaki bango nde ba chef wa biloko wana. Yango bando kozanango ngala bando garde corps na bando mona makambo tout bazosala. Nzambe a permetaki pona yeba pona za bien informé. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Bali pour obeta, il faut comprendre les lois qui est là. Bali c'est basala ki hôtel. Pour Eli abattu hôtel na ye o acha hôtel Nzambe, il faut hôtel ya Bali et Kwea. Pour ceux qui bon te montre koyate. Souvenez-vous, moula jamais koki ko beta ceux qui va prophète à Bali baza vivant. Amen. So dans cet combat spirituel, il faut pas qu'on détruise ba hôtel. Il faut aussi au boma ba prêtre au bazo telemana ba hôtel, au bazo sambela contre ta vie, au bazo sambela contre ta famille, contre tes enfants. O chuba bango bambeli o désarmé bango. Koza ba prêtre o bazo lata ba garment ya noir. Nazo mona dans l'esprit. Ba prêtre o bazo telemela ba hôtel na yo. Tango yo zo prier ozo sala yo po zo sala hôtel na yo. Kwa ba prêtre misusu ba sali hôtel na côté misusu o baza côté ya Baal. Bazo prier. So mona bato ebele bazo mela masanga bazo ko ba otika te parce que koza ba prêtre ba koza bato basi ba telemi na ba hôtel bazo sambela contre leur vie. Bazo sambela ke batika masanga te. Po bango de plus bazo mela masanga mbongo zo kota na kati ya ba poche na bango. Bakoma ba mbongo na bango. Kwa bato bazo sambela na ba prison. Pour gouvernement kanga batu basala ba crime bakanga batu bakena prison pour ceux qui batu bakoti na prison te bango bakozwa salaire na bango ti kwa batu bastelemi na banzela awa bomoni bango bazotekisa ba benye bazotekisa ba mapa batu mutu ango asi avandi azosambela si asali hotel nzungu moko boye azosambela po yo ya kosomba po soki osombi te po yo kaka nzala oyo kanzala oyo ya kosomba po tango kosomba yembongo wana oyo sombi nango ekoti na poche na ye. Bien aimé kindoki ebandaka na lokoso, ebandaka na motema, ebandaka na motema kindoki. Amen. Bien aimé, boyokanga bien. Pour délivrer Moutou, il faut nanu o détruire ba hôtel ya Baal. Hôtel ya masanga o détruire yango. Hôtel à Kindumba au détruit gango. Chaque hôtel est à la sacrifice nango, souvenez-vous. Chaque hôtel est à la maloba lubaka, est à la promesse. Chaque hôtel est à la rananini na fondation nango. Il faut au bout la fondation ya hôtel wana. Je me suis expliquer comment détruire les hôtels. Amen. Au bout qui ba hôtel nyoso, au détruire
Tango détruit ba hôtel de obomi ba prêtre o ba telemi na sima ba hôtel o ba bando ko sala ba avoc o ba bando ko prier contre ta vie, contre tes enfants, contre ton ministère, obomi bango. Après cela au bois qui bango la lifelo nde o bâtir siko hôtel ya nzambe. Hôtel ya nzambe soko bâtir yango hôtel ya bali faut pas ezala pembeni. Hôtel ya bali nyonso se bukani. Tango bâtir hôtel ya nzambe, la Bible dit nde oche sacrifice. Bana nzambe belé baza vivre na kati ignorance. Okoki jamais kopesa nzambe offrande sans bâtir un hôtel. Oh merci Seigneur. Yama mona ke Kaine ainaki ndeko na ye mingi. Parce que koza batu misusu bokoza na bino na église moko batu mona yo osala ba offrande miracle sale marate même ba misusu ba sali ba offrande ka lelo miracle salami okomo koyoka na zuwa okomo finga na ba pasteur comme mona batu bango batu balukuta nzoka yo moko nde ozo ebate makambo zo sala. Tu n'es pas bien spirituellement informé. Amen. Hôtel ezalaka place oya kocha sacrifice. Bachaka sacrifice na Ancien Testament na mabelete. Tango pesa nzambe. Eloko nde ba erreur misusu ba chrétien belé basalaka. Au moins tango bakoloba pesa opesi mais ozo tiango na hôtel ti. Hôtel eza physique ti. Hôtel c'est un domaine spirituel. Amen. Et yango nde connectaka yo na lola. Amen. Hôtel eza pompi, eza trône ya nzambe. Place baya kocha sacrifice, baya kocha makila. Mais ce que place wana, okoza jamais oyo kocha ngo na se, mais on expecte que lola et répondre yo. Non. Qu'est-ce que l'hôtel? Amen. Pour ba tembele ba comprendre makamba hôtel en hôtel. Yango mona ata na kati ya Bible ezoloba Eli a repéraki nanu hôtel ya Nzambe. La Bible dit achaki ba nini ba mabanga 12. Chaque libanga ezali na kombo ya bana Israël. Et chaque libanga wana ezo représenter quelques promesses de Dieu, et représenter chaque promesse parce que bana Nzambe na kati ya Ancien Testament na kati tango Jacob andoko bénir bango chaque mois na Israël azalaki na promesse au tata na ye ya Nzambe au tata na ye a déclaraki likolo na ye neti Juda azalaki na promesse de royauté Lévi azalaki na promesse de prêtre. Alléluia. Chaque mois na Jacob azalaki na promesse na ye. Yango lo moni bana Nzambe belé tant ba yebiso tanga Bible, méditer la parole de Dieu. Yebaka liloba Nzambe, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien parce que si on médite liloba Nzambe, tu ne peux pas bâtir l'autel de Dieu sur le na mabele. Ba bâtiraka hôtel ya Nzambe na nini na ba brique na ba mabanga libanga Nzambe za liloba Nzambe. Amen. Tango Eli a repéré en monde a sali nini ache ba wood ache mnani ba nini bakuni après ache sacrifice. Tu vois, après la fondation, après bâtir l'autel, il a mis la sacrifice. On ne peut pas confondre la sacrifice et l'autel, même si ça représente une seule chose, mais c'est différent. So pour détruire Bali, au moins appelle résultat na yo ya vie na yo mbula na yo eneta il faut nde oyeba protocole. Bible zo yebisanga bien Eli azwaki sacrifice achango likolo ya hôtel likolo bakuni et puis asengi babwakelango mai 3 ou 4 fois batie mai 3 fois likolo ya sacrifice. El mai wana kendaki ti na se na kate simi mabanga nini parce que de l'eau ils ont représenté la mort du corps et la résurrection de l'esprit. Alléluia. De l'eau, mai ils ont représenté la baptême, la mort de la chair et la résurrection de l'esprit. C'est pour cela bon monaki Jésus tant bachuba qui est na spie bachubi na épée
na côté na ye bomona ki mai na makila ese sangane depuis kala balobi celui c'est parler la vérité abando loba vérité parce que en lui il n'y a pas de péché c'est et puis ba réaliser qu'il était mort depuis longtemps parce que mai na makila so sangani bien aimé excusez-moi mai na makila so sangani ils ont représenté Moutouana c'est accoufi depuis Kala parce que Maïna Makila na yo, il ne faut pas être sangana tant que tu es vivant. Amen. Maïna Noé tant Zambé alinga boma bana pourtant basala qui péché a utilisé qui maïnde aboma qui monde mobimba a tiré ka batu 8 tant nazolo baboye Maïwana ils ont représenté la mort du corps et la résurrection de l'esprit. C'est pour cela John le Baptiste, il fallait qu'il puisse aya na baptême ya mai pour Yesu aya na baptême ya molimo. Molimo ils ont représenté résurrection, mai ils ont représenté la mort de la chair. Amen. Pour beta bali, il faut oyeba révélation oyo ke il faut kufa na bonzoto o ressusciter na molimo ponde ko bati hôtel en Nzambe. C'est faut se crucifier, ose la briser. Ose la briser ma soeur. Tu peux pas être brisé seulement par faire la prière. Il faut être brisé par la jeûne et prière. Amen. Pour jeûne et bouka kanzoto. Oki jamais komona mutu azoluka azala en addiction à sexe. Azoke no luka mutu nani akolala na ye. Tamaza na état de jeûne te. Jeûne et bouka kanzoto et resistande molimo ba désir kanzoto kufi. Et bien là, les chrétiens qui m'a gêné, ils là qu'on prier, mais si on tient une gêne, on peut sauter, on peut gêner. Si on comme 14 et 12 heures, au monde à l'objet, à communauté, à comme au bel aliboma, mutu passi, parce que gêne et zaline kokufa ya nzoto. Amen. Je me souviens na ko pesa enseignement concernant la gêne. C'est très important. Bali ba beta ka ene loko msusute. Eloko aliboso ko beta bali ezalinde état de jeûne na prière. Bato ba beta ka bali ba yebi eloko na zoloba. Bana na mulimo o bazana addiction à drague, addiction à masanga, addiction à porno, addiction à sexe, bazali totalement délivré à travers jeûne et prière. Amen. Na sala na bango ba jeûne et prière, ba misusu ba jeûne ki te na prière pour na bango ba zui délivrance. Ba mbebele na bango ba jeûne ki nde ba zwa ki délivrance complètement. Amen. Na isi bango non. Et loko ezo vivre na kati ya nzoto na yo, yango nde ezoluka omela ozala na addiction, ozala na kindumba, mais soki eloko wana ekufi, yo ozala libre, okozala susu la soifete te, nakoki kotika masanga te, nakoki kotika neni kindumba te, nakoki kotika komela bashimboki te, nakoki tika nangi ambiance à gogo. Mais je vais te dire, l'enfant de Dieu, tant qu'on est de nouveau, ambiance est comme ici les porcs. C'est-à-dire, ambiance n'a pas comme à Lola. Amen. Ok, n'a pas fait tes problèmes, mais ça, ce n'est pas ta joie. Ta joie vient de l'intérieur. Ta joie vient de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu remercies Nzambe Mingi pour un programme très très important. Bali, la Bible dit tant Élie a repéré qu'il l'autel de Dieu a mati sikoyo a comme il faut prier dans le moment où Nzambe a Seigneur prier. Amen. La Bible dit à Élie a kendaki kosambela chaki déjà hôtel a sacrifice makambotu a zeli na ta moment moko boy. Il faut que nous sambela akenda penza monta akenda kosambela na ngomba tanga komi na place wana asambela sambeli. La Bible dit moto ekitie wo batu nyonso bafukami entala lo sambo na ya lobi la kisangai alobi mimonisa ke yondo tindaki ngai moko il faut pas ko mimonisa biso basala nzambe. Il faut que zo bana batu nzambe bango mo bakuta na nzambe na bango cha batu ya mokili na nzambe na bango bakutana. Amen. La Bible a bien dit que après feu kitaki mbala moko batu nyonso bakonzaki nzambe, batu nyonso bafukamaki bamona ke bali azali na nzambe alukuta bando bomba na discipline na sima Bible.
Baba nzambe ebele bazoboma na nsima na Bible. Bino bokanisa ke Bible bango ba utiliser Bible, ba utiliser Bible te, bazosakana na Bible. Bible eza mibale te, ezaka moko. Mais koza ba livre msusu, koza ba religion msusu, basi bazwa livre comme exemple et puis basangisi yango bakomo loba molimo mosantu nde prophète na bango. Molimo mosantu nde boye. On comprend? Elle soko zotala ba traduction ba biloko bazoloba wana yo komona ngona ndenga kibomoto komona ke ezo sala ezo peso sense basi za na sense te wana za kindoki puri esprit de Bali. Esprit de Bali eyaka na forme neti ya bonzambe. Esprit de Bali eyaka na ndenga ki pasteur. Mais toko tali bien ba biloko komoni so numéro 1 caractère na bango 2 numéro 2 l'esprit bazana ngo okoyoka ke eza esprit ya nzambe te eza na feu te omona mutu azoteya même nani Jésus azo apparaître te il n'y a pas la feu c'est dit molimo eza te yeah oui azoteya liloba azo partager pe ba verset mais il n'y a pas le feu. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe alona samia